azonga te akemi kasi mama yango nde ezoke ndo bakozonga na bango te bakimi bembo bela donc yebembe bakunda bango aïe voilà Tanas Muzika oyo eza au-delà de la montagne appelle-moi Dioli donc mobembo quoi obiki baolanda yo bazonga suti wana chef mtalobi bongo chef nayebisa bango aletala bana basede mbangwe manatane nanga basede mbango domisatu wana ndenge bazana vraiment donc bakozonga susu te bosede mbango te basede bozali na relation bien te kuna na bango surtout yo vraiment pondo ozolobela bango boye lakisi no lingaki bango te. Voilà mbote bandeko balandi oyo nyonso bolandaka biso na Congo-Kimia tv.com bambote belé pa ya président Robert Madia. Voilà président Robert Madia bambote belé pour tout na po ani na boka président Robert Madia parce que les sponsors légal ya Congo-Kimia na moni mbala moko batabo fatu ba Gilles de Luxembourg pasteur Muzembo Riki Manitu. Voilà yena bossa na été Alvaro Mwanza, na bossa pété Patricia Njous, la plus belle femme de Bruxelles, parti au fond de le guerrier triple X, maître Chameau. On a bayangai et puis namoni mbalamongo Kamskalume, fitir papa. Merci. Alors lelo nazanga mon côté na plateau na biso, bozomona nazalina artiste et musicien, na kombo ya Bilgado, yemoko a se présenter mais ngana pesigara moi flash ya kombo na ye et puis biloko bozomona na sima na biso awa eza biloko yo ye babetaki na Lausanne aza artiste tout na parcours na ye abimela pi eza ndenge nini ayeli siko ko passer message nini mais il paraît aye koloba parce que aza na studio alanga bongo sa biloko na ye 4 chansons na ye donc carrière solo na ye mais en même temps azo évoluer na orchestre na bango oyo babengaka na kombo ya à la tendance musique à Olimbisanga, allez-y comprendre. Alors bonjour Ndeko. Bonjour. Alors batu bazotala yo bonne santé. Santé malade. Boni confinement il est bien. Bon na ngolo nzambe quoi. En tout cas faut ngolo ba moi makas po batu na ba Holanda yo moni batu musu ba ali ba avoir na se tonzo ba malembe bazo comprendre basuki uti ba relax boye voir na se boye kendete quoi. Kitoko ngai komona ngai Bilgado Boga cité de Panama Karashika au-delà de la montagne ndenge mikolo ezana slogan mamamozo tambola donc appelle-moi Dioli. Dioli. Voilà. Karashika. Voilà. Mais Karashika pe yo, Dioli pe ga yo. Voilà. Ngai. Exactement. Mais Karashika kombo wana yango ba botela yo biega. Bon, Karashika parce que au moni ezaka le roi comme apesi OK Chris ou Robert ou Manhattan. Ndeti toara na système Congo Congo-Kimia TV oui. TV donc babi imagine lelele pour Marosepela. Pendule ba li deba loba en tout cas na sepeli. Alors Karashika biso to lingi to yeba parce que mbal biso to yamba na Congo-Kimia parcours na yo. Yo mo répéter na bi parcours parcours na yo quoi bimela pi kaka ndega yeza ronga kande to lobela kaka bimela wapi oyembela wapi oza wapi osala ni juste moi parcours na yo pour tout claircir bato balanda yo. Bon pona ko katarara na mukuse toro barara mupepa wenge tina poto to beti mwana bave na biso pe to zalaki na bangwa anti volcan bitu Jenny que son âme repose en paix président mouvement Yem Takufa et puis tozalaki na bave na biso bakapangala ba Serge Mabiala ba Gila Antonio ba Dolin Masengi o pa utapa ba pipiu donc bana les marqué wa ebi barada ba masa ba mo ebele quoi donc japonais Kyoto pas zalaki wana
donc wana na mopepa wenge wa mopepa wenge les marquis voilà c'est un peu ça mais tant que les marquis tout le monde donc yo zara série ya ba Bill Clinton ba faire ba JDT ou bien mopepa wenge donc neti na bango nde bazalaka na moko na bango la sala subino te ezana les marquis plus les marquis plus on a ya poto ya miki pour les marquis ata les marquis au mususu nde tokoloba les marquis après les marquis plus nyonso esalami na poto voilà donc c'est un peu siko yo ba recruter yo wapi biso toza ba musicien oyo soki eloko monani mpona kosala likambo faut sala on en est bien voilà c'est un peu ça donc siko yo na orchestre wana bozalaki chef na bino ezalaki nani JDT Ferré na bango deya bakendaki na bino siko ezalaki nani donc chef d'orchestre tokoloba en gros donc leader na bino ezalaki leader bango bazalaki leader bango nyonso bazalaki leader donc yo leader d'opinion eza te ye mande sala musique ya lokwa lelo nde toana tendance musique donc tozobeta musique biso tu toa leader mais moto na moto pas na makambo na ye entre guillemets ok donc tango sikoyo donc yo bazwaki yo na kini ou bien na poto te biso toya mamo ana poto na orchestre voilà mbala moko kimi na yo biso tobeti na kini to sisi na kini après toya awa mwana sala likambo na yo nde kaka fali bamisu bakei bino mpe bosalaki même michel likambo na moto te. Ok, merci beaucoup en tout cas 3x Congo Kimia bozoyoka bango pe basali kaka ndenge bao basalaka wana donc mopepa wenge mopepa wenge je sali Werenson wana pi revient na biso en tout cas mopepa wenge zo kendega bongo alors tant que ko bokomi oyaki mbamo au société te société Paris alors expliquer biso nan tant oyaki okomi na Paris après Paris Belgique ndenge zalaka on continue kana ndenge musique voilà lelo pe babulo mususu ya nango to sala na poto parce que faut kolukana o meya ouais makambo ya bele o ça mais ce que tant bo yé poto botigal na poto après bo continuer mouvement mususu na ba mususu bien yo tika kinoka ka communauté ndeza la comme que non te faut kolukana stabilité oui ndeza la mukanda ba nini Apo Panzani na minute ce que j'ai ça non bien travailler dans la tendance musicale donc toujours font bien ok donc de comprendre tango yé au sein de makamna yo comme na poto alors fallait qu'on stabiliser ce que parce que au comme en Suisse-Irlande voilà ok le pena ton gata Suisse-Irlande un plaisir à trop d'accord na ba croix rouge quoi ok ba croix rouge là kasi drapeau à croix rouge ah ok na gati orchestre siga ok tango comme na Suisse yo banani yo kutaki déjà bazana mouvement au petit porte ba fongoli au pepe puis ba intégrer no facilement bon Nazalaki tokutanaki déjà na les experts yango wana kuno kutaki partir banani ya les experts banani na les experts tant na les experts donc bateau na kutaki Blaise Julien Lengo deuxième épisode animateur peu et puis ba musicien musu ba Chris Nabe ba Gelor Kitoko comme un frère Lelo voilà comme un frère donc bazaki un peu belé naro lingote na sita ok donc yo komi au côté mais au côté no facilement on intègre no facilement ba s'adapter na yo au look ya déjà ou type dans expérience ya ba na orchestre minene donc na eu trésor il face pas zalaki chanteur te bon bazaka badea ba bras droit voilà trésor il face Cédric Neige et bazaki un peu belé quoi bon tout bazalaki wana tango komi tout ça na bon générique moi ça là test c'était qu'est-ce que vous dites les bandes test en c'est quand même moi test pour ko taka bongo te kuti bato bazalaki wana parce que bazana studio to kuta na bon première photo wa yo zaki no déjà danger albabiga ko taka mbamo te ba danger ba daya te mais quand on comme na orchestre bato quand même faut l'accès qui non ça quand même na talent ba yo ka pe vuango kasi likamoto solo ki on a Robert Mali a singai bon appel pe okufati donc
système ezaka ya reprise à niveau quoi. Voilà. Kasi yango tiko po tala batu bala ndabiso ba bana mikete. Tango yo komi elega indeni. Bon, tana komi ezalaki ke bazalaki de na studio. Voilà. To bazana na studio wana ese ke note fo makambo beta mara. Voilà. Bon, yepo yaki de na makambo. Ba bisinga kota na koti na sepe musana ngande ezala. Donc koti kaka bosali musana yo. C'est normal au TP dans orchestre munene quand même. Voilà. Surtout tango moni bango ba na kacho difficulté ni yo kutana na bango et puis yo sungela bango. Bon, na monaki ke note moi des trucs tikala ki espace wana tikala ki donc c'est peli senga mal. Donc bazwa ki makambo na bango. Donc ba moto tika mama lala ba ebi. Tika mama lala. OK. Merci. Parcours ya brigade yangwana brigadero kombo no peso keneti et puis na look na yo neti brigade brigador boga cité de Panama brigade ozope moi neti moi feeling ya brigade ça va quand même clair à mut na yo pe boire rapé ki toko. Bon, brigade c'est un bon musicien mais ils étaient au look na ye quand même ton pas ali pour ba bête c'est mais yo pe na look na ye batwa kanza yambine brigade na ni bon brigade j'étais sali de l'Ouakasi. OK sikoyo tango komi les experts et panzani to ke musikate et panzani mbala mo botikala ka ndengwana te bokira kisu mufuma po yuza quand même na makila makambo ngo. Voilà. Alors, donc après ça tu vas kokutana na Masamo boy et puis solo là na appeli sorango abisinga kenoti tala makambo za boza bojeza boy. Jézanini makambo eza nini Jézanini ki ndenge mouvement kufi ya to créer biso. Bon azaki danelo on na créaté na kenande kokota na masolo na ye wana nani wana Picole Chris Dedem j'étais sali de loin oui polé donc na koti na kata masolo na ye poto tambola po omoni soki mutu alingi eloko na vie au sentir on que notre moto a besoin pour donc côté na kati ya orchestre tendance musique non one is a groupe na dernier di polé tango komi wana o polé écoutez da na combien chanson o polé ki ndingi ni parce que biso de bika na Lausanne wana zaika les experts musique et les experts na les Rangers alors tango sko yepi Picole kesa yi o polé ki na ndinga wana beta carrière solo ou bien a na boula sur l'orchestre yango comment tendance musique. Bon, tendance musique na Dedem eza elo mote. Alieza ki Dedem. Oui, azana Dedem et puis tendance musique eza créé par Maman Djemé. DGM Kimbi avant j'ai sali des passants. Donc c'est un peu ça. OK. Dedem et Koufi. Dedem et Koufi te Dedem ezali président nango eza Picole Chris. Oui. Taiwama j'ai sali de long. OK. Bu tomoni susu bino kaka na Picole Chris na tendance musique elo ni sali beaucoup maso wana parce que dede meza bon on moni tendance musique balobi bazo généraliser maramnio surtout so aux musiciens koto zali soki ozana Switzerland babi wana ezai loko oyo basali pona bato yo bazana osozana talana yo sozana makambo o pesa makambo na ndenge na yo donc eloba vena ngali no charka gwempa j'étais sali de l'homme vu. OK donc sozana makambo ye sozana makambo te ko yate c'est ça ne te comprendre. Voilà c'est ça parce que là ni ça là qui tendance musique tile lobo misaka discuter. Bon tendance musique ezana ba préparation ngapi na auto ta voyage na zalaki na ba pays africains na auto ozonga tozali pena champ de tir masana nga animateur ndenge zalaka tozana bene beti moi mboka belé avant na zonga et puis tozana préparation et puis tozana studio. Ça fait combien de temps tendance musique existe? Bon ça va faire maintenant un an avec 2 mois. D'accord, donc on est assis quoi. Voilà, c'est ça. Alors ce que yo ngala sepeli ko yamba yo Karashika. Na Lausanne ba benga konani. Bon, Karashika yango na olobi Karashika Bilgador et ebani mais Karashika mena minute on a vu que ba benga appelle moi Dioli. Dioli. Voilà. Merci. Alors Dioli
tango yo koti naka tango yo koti kuna tendance musique œuvre ni yo yena o lelo ba kuma na ba vandi so ba yo ki ba bigi o timbre na yo kasi surtout ende tina intro trop kende tina intro kena biso parce que président Robert m'a dit aninga zana yip na vendre la na téléphone azot landa na émission calme même temps ta mango même tina toilette temps azot doucher azot que émission et puis ça peut mutna yo alors ça là ba mélomane na yo plaisir balanda yo maman etani Holanda pays. Intro tendance musique. Oui. Wonono, la police c'est bango. Abawele la koyiba, bawele la kotonga, bawele li musale nzambe. Tata nzambe nkolele. Tata nzambe. Awa balia batonda tetala bake koliana ndaka ba voisin. Ba parola manteka, merci. En tout cas, David Simino, oyebige tango yo komi na mouvement okutaki banani bazala kobwaka déjà. Bon, oui ça eloko tango tobandi tendance musique esenga ke note premier jour à répétition c'est un maman faut créer alors tellement toi ba génie toi na makambo dans nzoto singa ka faut police kanga bango o toi sa mobulu bakangi okutaki banani kuna nakutaki tozaki dana DVD batalako DVD am to ba quand même grand talako DVD mokonzi azaki déjà wana je te salue vraiment masananga wana pena masananga si yazaki déjà tosalaki na to bandili kama okutaki na nzela mo to bandili kama na nzela mo okutaki na bon nga ko timutu te po biso nem to bandili mo bandiango d'accord to tango yo buwa ki ka plan wana ikanga masa pa yi na plan na sale ba mama sale pragata so divide longwe o beti ya kingo parce que obi bino pe yuka da kumbu karashika okore otie ke bongo te tango niati ya kingo alongwe te naronya tamasa na ngate bonga kimela nini masana nga msusu oza na occasion ya ko te loba vérité zala bina clair qui parce que po bino ba musicien to bino yo kanto za pamba nyoso makambo nga na problème ate bigador au-delà de la montagne après moi Dioli 666 code Nzambi mais sans problème ça va qui moi ça tout ça va bien tout solo là peu bien donc j'aime aussi wana relation na boulot sur quoi longela nini amona ke moto na yo donc boulot za na ngo susu bon azapena va charge belia pena promotion ya plan na e obima bientôt ana préparation ya single na e ezobima bientôt na kini on a pena ba encouragement pour tous aliments ça donc ba félicitations déjà ebele kitoko merci beaucoup bolandi biso vraiment Karashika Dioli azo répondre tokos match nango bien na bosani PTV nanga Arsène Botango elanga mpela Karashika Dioli ndenge bozasko na mouvement et betikaka une année et demie mais tout le monde ba départ et ça éminent na la nasaki micro baladeur batu balobi nanga ke na tuna yo pona nini participation et les gars trop dans le mouvement et puis bah aussi pourtant tu vas y aller à bango sauter bah long na bango et ça bon pourquoi est-ce que celui va suspendre il faut long mouvement tendance musique ndenge dossier en four à l'obara papa tata m'a pas ça je te salue de loin il m'a des alava Eric Manzara makoi TV kitoko nakata Belgique pe wana matelo pena solo mais bon toujours la question là donc ce que moni batu bazo ba suspension ou bazo longwa na mouvement pour ngai est normal entreprise nyoso soki mbebe koi so ba kanyo na mbeba ozo suspension ou soit bo chono na poso te o yepete o chepe mutu makasi allez aux lettres na yo et puis au salivi na yo quoi combien de batu ba suspension kuna parce que bo ape mingi te mouvement bandiga inane ba suspension beli boye nazo comprendre bon cela bando tanga ba kombo ya kwa na sa et combien de batu ba koza combien ba keina na suspension bon baza déjà 3
bazana suspension DVD kutu oh si jamais so yesa longwa na ye akoki yote akena ye déjà te meza bongo ponga na ndimi danga te place na osala ba répétition nga kitoko ningo na boka bien et puis atala kumuka ye atinga panzi boye na longa ka bese ki il y avait un problème akoki mamudu so ki bama sa o baso suspension bama sa na baso suspension bangonde ba yebi après ba yesu te ba spécialité donc après voilà quoi donc la suspension et si là après baya toza na Hirondelle chanteur à Fabrice Rondel chanteur à deuxième voix. Tozan a Picole Chris, chanteur à première voix. Et Tozan a deux symphories, Aza chanteur à deuxième voix claire. Donc ça va bien pour les moments. Et Ngamoro, donc au-delà de la montagne Karashika, 666 Kodanzambi. 666. Voilà. Le leader. Leader te so na vie na leader na bango na Tanas Musica leader izaka mère Jeme Kimbi avanga bambote no koto zali le président mama présidente voilà yo président tenga na chef d'orchestre tenga na mutu te na mutu pamba mais mutu osande ba miracle na kata Tanas Musica 666 oza mutu pamba bon Italigara ba divinité quoi. Merci beaucoup en tout cas 666 binomo bo comprendre que to ebi code wana jamais taper ça en pamba. Boni nzela bene. Batek ya non pas mal mais ça va aller. On voit je ne peux bien isoler quand bien. Parce que dernièrement aux ala quitté tout le monde qui ba répétition monsieur sur aux ala qui absent to mega ko tuna ba ba ko kendaki bene. Talara Combo Benin 666 Benin to sala ba faire omoni mutu nyoso aro kanisa kenote okemboka moko boy eza comme tous les mboka na rokepe end batu ba mona ngamabe parce que naza au-delà comme on a 666 code Nzambe déjà j'invoque l'Éternel et puis donc je glorifie toujours l'Éternel Jésus-Christ nde marambo oyo alinga sa mukino parce que moi je suis au-delà Dioli. D'accord. Alors, merci. En tout cas, tu as bien ce projet Nayo et Zanini. Parce que Nayo qui aux préparé moi single Nayo. Projet Zanini. Bon, projet Zali qui est nazo préparé carrière solo. Carrière solo, pardon, merci en tout cas. Nazo préparé carrière solo pour l'année prochaine. Donc 2021. 2021, ils ont une surprise parce que nana 4 titres. Na rolo baté que na obeta single mais na osala obligé à envoyer un premier single au mois d'octobre. Na envoyer premier single parce que faut ba yo kananu message avant ba ken album. Donc na osana 4 titres un album et ça na obeta coupé décalé moko, na obeta générique congolaise moko et na obeta reggae moko et na obeta dancehall. Sur chef d'orchestre nous bien leader au Singinzela Panaye que nous avons la carrière solo. Bon, nandenge toza na kata Tendance Musique en fait toza ba leader toye ko sangana yango na bité oyo amoni apesa makambo ozana makambo a rejoindre Tendance Musique apesa makambo na Tendance Musique parce que ezana muto s'occuper na makambo Tendance Musique. Carrière solo na yo oza tena idée ya bato yo bokosala mo featuring parce que ndena yo kyo ja bois ki boye c'est que ozana makambo ko et puis titre pe ya combo ozana moi batute ya kosala oyo yebi ke bosa featuring quand même au développer biso to yeba quand même pour ka mabanga bien voilà donc la featuring eza loro moro boy babenga ngwa na osala manking kofa na osala loro moro boy ke na laksa mokili eza le roi surprise pour ngai voilà tu vas prendre bateau de nouveau un peu. Donc bateau baza quand même au sa bango surprise molingi tous à au sa bango featuring dans ça la Baby Philippe na Côte d'Ivoire dans un de Bordeaux et puis ainsi de suite dans la Kota Brésil pour lancer sa dernière il y a dernier morceau il y a Raga on a bêta on a Brésil. D'accord. Donc dès de comprendre yo rythme congolais rumba rumba pe to rumba pe to na yemba pe rumba mais nazo ko envisager na noter pour le moment pour la masula rumba na la posa pe na binisa plateau
Donc c'est un peu ça. Ok, merci. Merci Brigado. En tout cas, bah, to soutenir moi na mai azoya na masolo ya kitoko. En tout cas, aouti va partout nous abeti. To qui place ma beza na te, mais ye alingi asa la carrière to tcha ebina poa. Moi na mai azana idéologie bien. En tout cas, biso nyos tout aux alawana asoli bien. Mais oui que musique mondio yozo ya carrière solo. Et vous avez souhaité que maman présidente a dit Malabino est-ce que yo moko faut me faire un bon les aba maramlanga imoro pena do bazoba mandarina nani zaka donc babilo wana mebele ba bina bien ba préparation à kitoko donc producteur aza déjà producteur azate na minute o ezana au-delà de la montagne mutasa marambo Romain Mukadi tata lopango ay marambo yo Igor Chams ay marambo yo fils Beni Bovik ay marambo Papi Alonso le Roumain coiffeur na ngamo personnel puisque au bras de ciseaux d'or baebi makambo ngo bien. OK. En tout cas na sepeli na nyonso oyo ndeko lobi yepi na bi karashika 666 ngala kangami gara wana si na penelo mozo binsa bo mikolo wana bwakeli bo mwantswaka brosser les dents bwaka ngona to yoka wo mui mamelele baliaki masangu babosani ndeko nika minwe. Allez brosser les dents, brosser les, allez brosser les dents, brosser moine, allez brosser les dents. Manatane nanga bande kwele, allez brosser les dents, brosser les, allez brosser les dents. Switzerland nanga bande ko. Donc Ozuno mudo ya koyembe la rumba te pour babi mikolo challenge za makambo ya. Na si mba brosser les dents. So nanga fo brosa munoko. Mais ba masque bimiti mutepela ko la so ne pas de masque. Kasi yango ati. Ata na masque ko pesa mo odere. Odere nani yo ka kibongo. Atala to ana Congo Kimia TV.net. Pour abiso ngado la vérité, elle me so liaki mo mbanga oge solo yango sengi ba brosser les dents. Kasi omoni atola tino masque. Ah, si ça pue, ça pue. Tendance musique à te. Tendance musique à matunya sutu imile. Ale chingini ni bantu ba jaloux. Toko histoire na Congo Kimia TV.com. Boya bino nyonso belé bosangana. Twana manatani. Bilili kitoko. Merci beaucoup. To comme na biso vraiment na suka. Alors quand même na tendance musique na no longwete, on a toujours na ba collègue na yo et lo ni yo ba collègue na yo parce que pour le moment bo travail na no pas moto. Donc bozana no pas moto. Bozana no pas na solo na mo côté, bozana ko dépendre na mama wana pour ma présidente. Bozana orchestre mobimba na ba ndeko ba jui ba sanction na ba o ba botigal na bango. Ceux qui concert au pesa bango dans l'ensemble au kolo babon chinois matelo betelanga bango makofi ba oyo bazate ndeka to solo na tendance musique ba oyo bazate azate o azali dans biso to solo la même morale na rata tendance musique to représenter oyo biso to zanango omoni Kimia pe kati toujours ndeto solo la yango ne pesa seke bien et le belio ba o bazate ba o bazali to sur la même morale donc netika ba zonga na bango souter na sepela na crime robo na si beta pa we azonga te ake mubembo na Kinshasa lelo aye nende esengwe bango balo bayangi makima ye
donc boro wana zaka mwana wana brigade pourquoi lobi ko linga brigade to po yo mais na yebi kasi mama yango ndezo ke do ba kozonga la bango te ba kimu bembo bela donc ye bembe bakunda bango aïe voilà tanas musica oiza au-delà de la montagne appelle-moi Dioli donc mobembo quoi obiki ba Olanda yo ba ozonga suti wana chef mtalo ibongo bi do sege yum tu chef kuna na yose bon ale talabana basede mbangwe manatane nanga basede mbango domi sati wada ndenge bazana vama donki bakozonga sute chef lobi bokozonga sute bo sede mbango te basede bozana relation bien te kuna na bango surtout yo vama pondo zo lobela bango boye la kisi no linga ki bango te ba masanga ba bi au-delà moté te ndenga musique quoi. Bon, au moni pe guerre royale ça la rend bien. Ya non ndenga mabete. Soro yebi pété. Luga o créer monde na yo talara au Congo Kimia TV. Kivi. O mesa nango. Congo Kimia TV. Congo Kimia TV. Okay. Congo ya lelelele. Congo Kimia Kimia zalana Kimia yo. Manatanelele. Merci beaucoup. Awa biso de Lugara toujours Kimia. Et puis beaucoup nanga na simananga za nani o c'est nous za raga. Nzambe na président Robert Madia, Kams Kamikaze, DJ Elon Star, Stella Kanta coach de tous les jeunes play. Et puis nazomona masa nanga Nolita Mbulesage, bambote belé yangona tukomi masuka. Alors ndeko na ngai Kashika 666. Ngai natigilio quelques secondes au vent de sabat na yo pour derrière caméra d'abord c'est surtout comme courir derrière le temps comme ça de succès na biso parce que message PC les sur la message me soit mon cœur au ça au lobby déjà pour battre Olanda yo. OK, je voulais seulement vous dire que venez nombreux le 26 Tendance Musique elle va jouer au Front à Lausanne le 26 à 21h. Soyez tous nombreux avec nous parce que il y a un nouveau danse que vous allez danser et ça va bouger, ça va mia, ça c'est karachika. Donc il y a bien brosser les dents, vous allez venir tous nombreux pour danser, brosser les dents. Wow, Mbui mamelele Baliagi masangu Babosani ndegonika minwe. Allez brosser les dents. Brosser les. Allez brosser les dents. Tendance musica nanga bande kwele. Bobe Robert Madia Venanga Pazolino sans oublier Chico. Félicitations encore pour le mariage nayo massa il est bien. Je salue Picasso, Ndengezalara, Batutu, Chalin, Badiama, Ikaji, Jibile, Gucci Mignon, Au Minéral, Papa Yaban et Belé. Tout le monde n'a pas Switzerland, Tozana Kata. Congo Kimia TV. Kimia TV. Congo ça na Congo Congo. Barthez azolanda yo. Landu Barthez Masarangai. Mais oui na linga ke to landu. Canadien. Donc babi repas canadien yemta sali makambo yo. Tata Yesu ba Olanda yo. Tata Yesu Na sala la elo mo. Ça elo na. Zala longa comme so yemba mo bien bon. Et puis ça la pe mo elo mo pona Congo Kimia pe. Pour il y a un autre bima comme extrait.